Merci Nabilo Batubozuli Bakuya Kolanda Biso Namo Kolomoleluna Ezui Ezali Bongo branche Moko Tochano Océan du Congo Poite Tonganga Kaloko ba peuple Congomani Poite Toloba Totombola Mongongo Peto Sala Mosala ya Koko la Biso la Borebe chef Yene laisser ni place que la mer passe Pe Ezali Siko to Sala ka éveil patriotique ya Kolongo la peuple congolais na bolema Kotali Saelo Lengenini Abunde Tumba Poite Zo bon somina ye Pe Ezali Sika Oto Chaka Litolo na Nzete Poite Tobenga yango malamu Ezali Bongo Siko to Aliko Sala Mosala ya Jean-Baptiste ezali bongo siko to telimba sinzili pour la peuple congolais kotali saye ete tala mabe ezali koyande kolangai milengela poete mabe wana ekomela hotel lata molato bunde tumba petango ba photo ba telemi ko yebisa ye kima poete tango ezali mabe ndenge bolobaka lokota ya français reculer pour mieux sauter bande ko balandi ezui peto telema lokola abakuki akomona liseko ya République démocratique du Congo ezui to ali bongo ko bundela molimo pela nzoto tango to bande ko loba peuple congolais a kokoto la te pa ko yebatina ya likambola ete mama Jawa assalamu alaikum la ba musulman la ngai ezui partout dans le monde ezui likambola moto te to ali bongo ko bunde tumba na kati na mantanga la kati na kolela to lataka bilamba ya malamu te ndenge yo ndeko ko loba ngama mose ya boni to yebaka oboete mais elateli oyo kolata en tout cas ça la fierté à maman te merci encore une fois ndeko ngai parce que yo faut en lolendo il faut en fier parce que oza imatuchi il faut en lolendo parce que yo ozali un étrangère, mais moi je suis la petite fille de Lumumba. Mboka nange zali kati na pasi. Alors elamba e kolobelenge le côté. Soki ezala ki permis que bato batambola ka motaka, to le kaka la émission, mais nga yo seyana ko sala ya bolumbu. Alati bilamba te, po bato bamona pasi ndenge ko lekelanga. Bamona lolenge ni mboka langa, occupation leki. Bamona lolenge ni to kokokate, to mi kata kataka, makile la biso mabima tango musu yango ko sala likam. Mais lokola to ebiete makile la belle ya solo nganga ki, po ete ndenge to ko nganga boye. Nzambe asala makile ba kongomani o basili kotika mokili oyo na ba viole na ba assassinat na ba lolenge nyoso ya mabe oyo batikeli mboka oyo kasi makile ya Yesu Kristo nde yango nde pesa kalisekwa talatina biso to mikate ya lite komi boma la biso pe komi loba la biso ya libongo na lolenge ya bilembo la biso bandeko soki to ko mikanga taboy po ete ya libotosi ya miso ya bato po kotika la bolumbu te kabuya ko filmer nga ndenge nini ekozala inceste na mona lokola kabuya mona bolumbu la mama na ye ekozala soni ba téléspectateurs batala kabiso kasi soki ezalaki la tango ya kala ndeko na ngai to kotika la bolumbu peta ko musuna tamu seko ya bokomona biso ba mama Congo to kolongola soni wana pe to kozesu na bomoto te bonyame kokota la mitula biso to kotambola bolumbu po ete to sakaka po ete to c'est trop toza ko yeba te mibali ya Congo to ba politique ya Congo bali wapi ezui likambola moto te ezui ma BDG ezali to ko yeba tina likambo te to komona ka bato baza ko milengele toko yoka ba communiquer bisika biso toko yeba tema na nga l'État États-Unis d'Amérique la kunjela nanga nini ezoleka la Congo Félix asali nini po ete biso to yebi na mikolo o mizali ko ya to lomingo oyo feti moko ekozala bongo na présidence oyo organisé par ye moko Félix oyo to yebi ke orchestre ya Fali Pupa ekobeta muziki po ete biso to kendaka ko luka la se ya mai mais siko to ko yeba te soki to moni concert wala ebeti te ou soki ebeti to ko yeba ngo na lolenge mbale ebeti pona sembla ba masquer la République démocratique du Congo qu'il y a rien et qu'on bête à terre parce qu'il y a un ça ne va pas talatina biso to liko telema pona konganga kasi na koleka leka to moina limete batolo kwa bana mantanga to lingite ndenge na bane ko yebisa bilo telikamo na mantanga esala mabako lo baloko lo kuko mama na bango akufaki na yebite soki odete wa kufaki wana oyo ezaki likambo ya poison alors na limete e ko toko bande kolanga to ko yebate nini makoleka mais na kati ya République démocratique du Congo ndenge na uteko yebisa bilo ete to alina dimanche oyo lomingo oyo ezali bongo fête oyo mwana mboka Chilombo asalisaki soki fête wana salami to kolandela yango nini balingi basala soki pe salami te to kolandela yango poto za kokota la sa mai ko luka lolenge to luka kana yebisa kabino moi je m'informe et je me cultive rien que pour vous informer. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis océan de la presse congolaise. Information tozo yango ya qui se cultiver tozo luka pona bino ndikolanga. Il y a un danger parce que tozo kanyongo nyongo tokozwa Félix ne sera pas Félix machin tolingi to ebani ni ekoleka alors ba peuple congolais totelema tozala ekola la te bande kolanga il y a un danger permanent parce que mboka e ko mbelio eza na sini moko ezo la teza ya malamu te biso to betaka li CCP to lobaki kasi koloba likamba Congo nde kolanga si c'est vrai les Congolais aiment leur pays et c'est ngeto bundala au système occupation. Pas de dialogue, mes frères et sœurs congolais. On ne peut pas négocier avec les Kabylie.
On ne peut pas négocier avec les Rwandais. On ne peut pas négocier avec les Museveni. Nous ne sommes pas d'accord pour la guerre. Ce qui se passe à Ukraine, parce que nous sommes noirs. Oh, ils sont la Russie. Mais néanmoins, tout ça qu'on soutenir action. Il y a Poutine parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sakanaï. Les Ukrainiens ne sont pas bien. Mais il y a un danger qui est et puis il y a une crise parce que le gaz est la russe. Gaz, pétrole, Ukraine a zalango. Alors, tant que nous avons une crise. Alors, nous avons politisé parce qu'aujourd'hui, Mali, ce qu'ils vivre moi, les Français, il faut combattre. Alors, il faut oser. Nous voulons l'indépendance, Badekolanga. Tolingi kimia kota mana nanga États-Unis d'Amérique la kundiala nanga. Tolingi kimia ba mama ya moto mojali moto mozima mite. Tango tolingi kimia senge to bunda. Pas de perte boy. Ngana bandai ko yebisa bilo to ko so to connaître sous bilo comme Moussel aura Désiré Kabila. Tué par bateau oyo bazo manigancé. Ba Belge. Ba kokoboko la ba Congo-manité. Baza pour balkanisation, pour tricherie. Pour ma caméra, ça va bien à la Congo, on va être à l'ambassade de Belgique. Bande Konanga, il n'y a pas de fumée sans feu. Coup d'État, moi c'est mon côté le Félix, na couteau la Brazzaville. Ma cambazo leka, nini ezali koleka bande Kolanga. On va dire qu'on intimider, mais surtout le bâtiment pour Bokanga. Non! Si c'est vrai, Tolinga Kamboka, cela veut dire on ne permet pas. L'absence à Félix, Félix. Si c'est vrai que le président Elie Martin Fayulu m'a dit qu'il a gagné, que c'est le moment. Mais Batemo Babenga, c'est sa présence coup d'État. Oh, c'est que Martin Fayulu a gagné, comment le Kabongo? Parce que c'est lui, président Elie. Yande Moutouba Fota qui est. Mais ce qui est à Bongo, c'est que c'est le moment. Mais ceux qui accueillent la Kitsa Bokonzi, c'est que vous avez un peuple. Ce qu'on a dirigé. Parce que Félix désiste. Félix Alobaki, ceux qui n'ont kozala, n'a préféré moi aussi. Olive a se prononcé candidat. Sa candidate élection. Félix Alobi, je dois céder. C'est que Félix a concédé la pression à banane. Parce que Mikolo Mileki, Félix Alobi n'a pas la moyen de faire la maponamité. Parce que Covid, parce que. Denis, Alobi n'a pas bon ezate. Ministre Finance Alobi n'a pas sa gimbong. Oh, il faut IG Faya. Mais d'emblée, Félix a désisté. En 2023, il va céder. Pression ni Félix a cédé l'ango. Félix a zawapi. Nani a sali Félix et Loko. Le peuple congolais. D'où vient la pression? Attention avec le système d'occupation. Il faut tout le monde clair. Ezui. Et c'est vrai qu'on a pas moment et comme il a bien bataille dépêche la biso. Tout le monde tumba, Dieu est grand. Bokano lenge tumbelenge. To bandor benga bino boya to sangala parce que zali kama mabele. To longo la tribalisme. To longo kati na mabe. Si c'est la volonté divine, to kogumba bela yango pour cette fois-ci Congo est la un et indivisible. To ke na balabala to benga la kabila lo lenga solo. Oh traître ko zala lisute. Parce que bino boko yoka passe au biso to yoka déjà kala. Mais biso to permettre te bon mesana. Tokoloba siko toke le langage moko. Yako benga la Kagame. Yako benga la Kabila. Yako benga la système occupation. Parce que toko yako permettre te que mutu moko boye auta d'emblée aya lo balabiso ke ngala simbi transition à Congo. N-O-N. On n'est pas des lâches. On ne peut pas mutu moko tellement la balabiso transition. Transition par rapport à quoi? Donc on permettre te bon mon arabiso le quoi ba bolé to la libo la tongo bo boye bo abattre mutu.
Non, on ne permet pas ça. Peu importe dimension. Et le Congo sera sauvé. Et l'Afrique sera sauvée. Et mon pays sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oh, yezangonga de konanga ya kolala te. Il y a un danger permanent. Ezu ezu likambola mototende kolanga. Toko bunda toboy lokuta. Toko lo babosolo. Lelo na kotambola na ngai na koluka. Kotambola na Yesu epesaka. Endeko Nzambe alobaki. Nzakomba folange itungia. Bonisi salanga mbimbo fule jala kinde ba mama missionnaire. Jolin kane konto na Suisse bokile lokonde femme peka tombote na mama na ngapela libota mobimba. Bande konangai na kati na kotambola. Lelo muzito ko surprendre batu po sa ya batu bele ba ebité. Ba ko za la conférence de presse. Mais conférence wana je ne pense pas. Ba journaliste ba ko za lebele. Muzito alinga lo banini. Muzitu fumwa bwala alinga lo banini. Déclaration na yeza ya nini? Tozo zela toyo kayango. Comme les gens ne nous considèrent pas, mais néanmoins toye bien on a avancé bien. Muzitu à la conférence de presse. A bengisi entre guillemets ba presse aminene. Biso tozaka ba presse amike. Mais il doit parler aujourd'hui. Na 3 presses. On a autant de compola on économie ça likoya. Muzito azala bani na nation. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes frères et sœurs congolais, attention! Parce qu'il y a ça brisque. Muzito en colère. Abengisi ba presse. Alobi azoloba. Alingite apesa nguyema po batu batonde belé ma bengi ba presse moko boy. On a autant de compola entre guillemets. Po alobi soki na bengi se ba ngona so ba ko ye belé et ko pesa lokwa mobulu déclaration ngeko za bienté. Oui, selon ye na idéologie amoni. Mais nini Muzitu alinga lo bayambangu mbangu. Peuple congolais, il y a un danger permanent. Nini Muzitu azana kanda ko benga ba presse lo bandoki doki. Te na lisu nga bonzambe na zomona makambo za malamu te. Peuple congolais, c'est le temps totelema. Peuple congolais, unissons-nous comme un seul homme. To benga na ba okipo ba beta biso shita sima. Oui, Félix Ayiba Maponami. Oui, il est Judas. Peu importe le jugement, comment Félix a collé Bakenga na inati kalanga? Pression ngozo so wapi? Nani azo sala Félix pression? Nani azo luka Félix le problème? Maman Marthe, tu as les comptes à rendre à la nation congolaise. Azamona Congo. Il a les 100 Congo. Peu importe, bilo bolingabo comme c'est rwandais. Mais makile ba congolais au ganga. Nzamba ba congolais lobaki. Maudit toi l'homme qui se confie à l'homme. Kabila a faiseur de pouvoir te. Kabila a faiseur de président te. Pour Kabila a mboka dominé na 3 élections kuka oto bande kolobango. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a urgence dans la République démocratique du Congo. Comment batu bakoye ko annoncer qu'il faut mutumoko atambwisa Congo. Mutongo ko utawapi? Sur quel bateau magique? Azotambwisa Congo. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la République démocratique du Congo? Les Congolais eux-mêmes ne savent rien. Estene bazoboma et puis namboka toza lokola bato bazana matanga parce que biso toza la cuisine interne to tambola. Rien ne va. Molilieza. Et le Congo ko zo balate. Nini ezoleka to ebité. Les gens de l'UDPS, vous avez le droit. Yako comme un peuple congolais. Pobo benga na ba Kagame o bino bo comme si bango bande ko la bino. Pobo benga na Kabila o bino bo sala na mariage o bo ndima bo teka Congo. Parce que vous êtes les Congolais. Vous allez souffrir. Ce n'est plus le temps. Il y a cause la tribal. Parce que batu musu ba ko chama boko boy. Ba bien etali bisote. Mais etali yo parce que ce qu'on s'est préparé te batu ba ko kimisa siko ba Congolais mbangu. Attention ne loko ba ngba sala Congolais. Congolais ko chesu maboko la motute.
parce que baza averti. Et on a bien s'abonner dans l'océan du Congo. La chaîne de la libération, vous n'avez jamais décidé. Vous s'abonner encore une fois massivement pour la chaîne de la libération. Biso tozo qui est vers la libération. Peu importe la dimension. Mais nazo ebisa Kagame, nazo ebisa Kabila, bon c'est pelate. Olive Rosa présidente Lambokote. Peu importe la dimension. Non, 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 là on ne peut pas blaguer avec les Congolais. Non plus Kabila Ozong à la poste. Dans ma prophétie, on a beaucoup. Si Félix a désisté, Azo Kende, pas à la présidente en 2023, cela veut dire Moutou Moussou a côté président en 2023. Oui, il y a la choix de divinité Penzambe. Parce que Bissoto Obundi la Babélé et nous sommes déterminés. Mes frères et sœurs congolais, ce n'est plus le temps de distraction. Ce n'est plus le temps de moi je regrette la poto. Ça combat est détruit par Bino. Parce que Biso a souffert, l'otili qui est tout est bétonné. Mais Bino quand même besoin de bien, besoin de courant 5 sur 5. Besoin de social. Mais beaucoup de distraction. Il y a fingana, il y a kabola ba voice, il y a linga ko bebana. Ah bande kolanga. Pourquoi pe mitu na bino baby boy? Tant ezamabe. Na ba distributeur bozo sala. Na ba camp diverse o bino bozo lango. Boye bisanye ko aboutir nani. Donc tu conseilles l'élection 2018 à césarienne. Va voter président eli massivement et ça sali. Président il y a salita. Na 2011 va voter papa Tshisekedi massivement. Est-ce que ça là, à sala ten, ça la bino société la ba débat bo sala. Tant que ça va débat na bo poussa ka ba argument ni. To bo ba sentimentaliste. To bo ba bomi à Congo. Na 2006 même accepté l'inacceptable à la prison 10 ans. Et c'était un cabinet. Alors maintenant les to sangada to bunda. Pour ton indépendance, ton voter mon conduit au peuple à lingi. Pour y a ça là à aider peuple. Si pas 100% mais peut-être à 70%. Pour Congo pèse la bien. Tu industrialiser Mboka. Tous les ba minéraux, tous les ba biloko ebele na mboka, mais bino bo sala ba débat. Boye bisanga ba débat bo sala keso boutir nani. Tango bino na bino bo so fingana. Quel esprit est ni makabino? Vous êtes les sentimentalistes. Bosa bana eli baby bana la bolema. Et puis bozo ba voice na bino bozo panza yango. Bino nyoso bo anyelo côté. Bo bundi la mboka te plutôt bo nyoko la bande ko la bino. Président Martin Fayulu m'a dit de voter massivement. Bien bolongwa ipoto boya ki apapa bundisa Félix bolongwa na kita bokonzi. Président il est à salité. À salité. Azotambola la qualité opposant. Bisoni ba tuto tikala ko bege président il est à soni parce que to bundela ni vérité des n'était. Mais bozaka koloba. Bon dérangera biso na temps on le to sangisa makanisi bino bo ali banda biso na kachawa. To pesa la ba idée, to sangisa, botinde la biso ndeli to goye ko sala, to luka misolo to se mobiliser parce que to banda siko ba attaque, poto zo mona neti molili zo côté la biso, to boye ba surprise désagréable. Bino bozo côté la ba distraction côté de la biso ba voice. On n'a pas besoin de vos voice, bo suk sango bino la bino. Tako déconnecter la ba groupe news parce que la zo mona lisola bientôt beta raté. Bande ko la biso oyo ba bloquer la bango te batinde la bango be monsieur te be bango batinde la biso ka biso ngape na bloquer bino parce que to goza la chemin moko te bino bo chapisa la ba groupe la bino ba émission la biso bino et to tinde la bino te bino bo tinde la biso ba bino ko la bino so boye ki chassa ba manifestation bo tele biso la ba téléphone tondaka na ba téléphone bo sombe la biso te ya biso so bo bloquer biso pe to bloquer système na bino to tika la ka so ki to ko solo bo tande boza malamu te. Ndeli to a groupe moko yo lingo tindela nga biloko nao mais anga yo boye ko teke pana. Exploitation de l'homme par l'homme, c'est ça que tozo boya yango. Le pays est en danger. Notre pays est envahi. Tozo boya pireya. Mais to bunda, to tikanga be change biso la biso. On a fait 3 élections koukao. Mouton peuple pona à Salate. C'est toujours Kabili, c'est toujours les Rwandais, c'est toujours les occupants. Oyo baza ko engager peko boma biso na bande ko la biso moko. Félix il était avec nous. Totambolé to créer la mouka. Félix a Mélambondo. Et d'un coup, Félix a commis Judas. Iscariote. Parce que Martin Fayulu m'a dit, Ndeba Pona qui est candidat commun. En oubliant que profession est bien que le FCC. FCC qui signifie quoi? Fayulu candidat commun. Donc, c'est déjà prophétie à FCC. Alors, accomplissement Salami. Mais les gens de l'IDPS, manipulés par les occupants,
a désisté. Mais alors que le changement c'est Fayoulou. Mazongi a boyi. Si quand on va nommer Félix, biso ba ototikalaki, peuple lo oni to sala, tilelo. So ko lobaka tena ko finga kate. Na ko tinda ba $100 et 4 na po ba déstabiliser ka bato ba osala kombo. Elo koni to sali, Bemba bendikoni. Jof Soura bendikoni. Félix a bendikoni. Etikali kaka. Mwana mboka Martin Fayulu. Na mwana mboka muzitu. Bakanga mi bango mi baleti to tamboli to ba marche nyoso to sali to zuli futa te pour dendia koti. Mais akobeta babeti biso ba lacrymogène ba boakeli biso yako boma babomi biso babomi na kana biso peuple et biso to songse lokote ça la bilo somme tete bosona. Arrêtez avec vos distractions. Au distrait biso pour un temps au biso to ko vérité bunda. Biso to liaté. On a besoin de la bibliothèque pour distraire parce qu'apparemment il y a une longueur d'avance. Beaucoup de bamboka baninge ça bien. Beaucoup ça biso la kosona le kuta. Bo sona la ni. Na na futa ki biya yaki apoto bundala ye. Na na futa ki biya ya to sene ba marche. To mona bala poto ba ya ba kuta la Félix apesi ba enveloppe. Beaucoup ça bana. Na ba débat ba voice le bilo panzela biso bilo pesa biso ba crédit. Na ba méga. Poto yo ka ba voice le bilo salité bo sona makambo ezangiti. Et là on y bozo soigner. Et c'est combien ça individu? Combien c'est une nation congolaise? Nation ils sont comme un viol, un assassinat. Ils sont comme un individu, c'est comme ça. Kimia, ils sont comme un mboka, ils ont changement. Tolingi Congolais telamba sika. Ils ont bon somme nango. Et notre monde individualité. Problème n'a pas envahi. Congo n'a pas nation est envahi. Problème n'a pas bon baba congolais. Aujourd'hui, tu as le problème, il y a militants à couper la prison makala. Na kocha ma famille na ye. Parce que la boyka ko accompagner et pour bien temps to ça ko accompagner ba tuna mabo ko c'est la biso makam. Na ola tsebio le solo to bita na famille. O balobina sena. Mitemba na biso ko mimate. Nzamba ko punir tout et chacun ba maman missionnaire. Mitemba ya congolais mabe. Ndeko no akufi. Oza ko abandonner opération $20 pour to bimana yo. Tambouissa moto, akendo ganga poison au PC $20. Vous vous blaguez avec les gens. T'as tout craché ma vérité parce que na kanda ko sakalate, na mona Congo Kinshasa melio, to mona mboke za mabe, mais bino sikonde boza na boye, bo linga siko bo déstabiliser biso combat, bo linga bo kotisa biso kindoki boko boye, aussi le temps nzamba telemi déjà pour na ko éclairer nation, pour to telemato kendo bunda. Boya babatona na oyambate. C'est comme ça que biso to retambu sa nation. Mitema mabe. Tolobi boye peuple congolais toza lisu likola lisu. Toko accepter te. Toze la concert à dimanche. Totala yango après na ko panza mpoki. Ce concert wane beti na uzala kati. Toko yebe beteli ndeni na oyo yebisa. Soki beti te. Cela veut dire to ça l'opération mususu. Toko sepela te na Kabila ba jour na mboka. Toko sepela ka te na Kagame. À côté par force. Non. Si Félix a désisté dans l'élection 2023, cela veut dire que Martin Fayulu m'a dit du président élu, avant d'aller dans la poste, il a organisé l'élection. Parce qu'il y a des votes qui massifs. Ceux qui peuplent la Kobo ya Bongo, Tobando qui va Kobo ya Bongo, à ce moment-là, tu peux tumbani biso. Mais na sengi na bino botika ko distraire biso combat eza ya Congo soki to tanga ka combo ya Martin Fayulu Madidi eza parce que peuple apona massivement muta ko boya ngola kila mamabi Martin Fayulu notre président il a été élu massivement. Félix ayebi yango Fayulu azamo konzi bayebi yango ke azamu tout sama to vota qui est massivement na lobaka soki to vota ka Félix massivement mais to linga to lobela Félix soki ba vota ka Bemba massivement nde ba lobela ka Bemba na 2006 bato bayebinga ala zaka observatrice on a parlé de Bemba to bundala bato pour la Bemba ala la ba cicatrice pour na Bemba l'arrivée na.
mais problème toza nango lokola bavotaka président eli yango biso tobengaka président eli parce que bavotaki tobengaka président eli te parce que fana kwiti tobengaka président eli te parce que akabela biso mbongo tobengaka président eli te soki ndenge non parce que bavotaki mais système oyo ezoleka olie totala danger mwana mboka bavotaki massivement kabila botola biso motole atie félix oyo bavota te tobunda etumba tobunda te kaki jalelo mutu moko abunda te tosali combien de marche omoni apele baobenga sikoyo oyo famille ya mowei nde sikoyo bato baobenga telefone na nga eza satire mpo famille ya mowei babima moseya biso tolingi toya toya koleka na tv toloba mpo yo ndo obundaka yo ndo olobaka mama oseya est-ce que c'est comme ça que biso tokobika est-ce que eza boye nde etumbala biso tokosala est-ce que eza boye bandeko nanga bolongola distraction biso nyonso tomona clair baokipa bakosala biso esu shita nsima te baokipa bakoki su balelisa bakongole te baokipa bakoki su bablage te Kagame tu as un sérieux problème mais avec les Congolais conscients Congolais Dieu est avec nous nayebisaki bino likambo Efésiens 6 nayebisaki bino likambo Apocalypse nayebisaki bino Luc 2 c'est le temps de Dieu alors tomilenge po pire ya te nzambe soki oyokeli ete akotika abimisaki lot mwasi lot ayoka te atikali banga mbungu alakaka sarai me ntango sarai azalaki sarai azwaka izaki te fa koma sara ndeko na nga makambo na oloba no lelo soki oboko oyokala bandeko koyebisa bino pire ekoya parce que moi je sais mon Dieu soki lelo aza na bavaleur c'est parce que accomplissement ya maloba na ye yango moninga naza montagne echancelaka te yango moi nalingi motu akoya kodistrai biso te etumba na biso eza ya Congo c'est le feza te alors Congolais conscient c'est le temps soki otiki encore 80 ans moïse akozonga po azala enseigné nde bokokufa merci na bino nyonso na awa ndenge susi nange ezali botele bolonga kosala badébat inutile bolonga kofingana wana eza bato mabe nde bazokotela bino po ete bofingana bozwa division olie botala makambo ezolekana bokotala kati ya koswana boza na bawifi ofele bozalaka na bamega ofele me botala mboka na bino na bandeko botika awa ta mosusu bandokende potola ti lelo opesa bango solution ya kitoko te yo moko okangaka bafoto otindelaka bango ozolata kitoko ozomela ozolia me bango koto dimension balalaka okela bango mangolo bunde etumba okenda poto famille bateka lopango lelo osombela bango te bandeko lota mosuku tokomisa bango lelo bandoki mpo babengako te mpo ozomona ndenge osunga bango te alors etumba kongo eza tobunda mpo ete biso tozonga totonga na bamayele bozwi bolonga na badistraction mboso tozoya na palais du peuple boyebisa biso nini ezoleka sama lukonde towana bezona baci boyebisa biso parce que bino nini eleka bokasa te bokozala esengo na mboka kongo Denise à mettre en garde toyebi mais tozela concert à dimanche ingeta merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne merci na Judeka d'orateur mais c'est pas électrique merci na Papa J directeur recherche stratégique et ça maman continue parler de ce merci na maman Clarisse na papa Alfred na mboka il passe la main ino merci encore une fois na maman Samuel na mabondela merci encore une fois na la Chabia na plus 49 maman Célestine na France merci na maman Célestine lokalembela ah yanga moto Daniel Ngenda na plus 39 na mboka ya mama Jovi merci na maman de la Suisse na mboka ya Jolie Kane Konto na maman merci encore une fois na la Chabia na plus 49 qui la met plus 49 pour que le femme pécato de Brune na Autriche que Dieu vous bénisse papa nanga G3 en Australie apôtre Doudou Sambi na South Africa na mboka ya mère double na nayo pengaki
Mère Double Nazou Koli Yango, Jérémie Ayo Kotikilanga. Encore une fois, merci Mère Double. Nayo la merveille que Dieu vous bénisse. Et comme elle est au Nasua. Merci d'abord pour mettre en Angola, nous vous dire, de bonheur, monsieur Kokomela, le maman d'Angola, la Mokite, nos Florencia, Mato Domido. Merci Nanga, mon compte, la plus 44. Simon Bemba, Tobengana. Merci l'équipe pour la terre. Les États-Unis d'Amérique, la Mboka, la Kounia, Nanga, Mananga. Que Dieu vous bénisse, maman, Moto, Monjali, Moto, Mozima, Mete. Merci à maman missionnaire, la plus 32, Namboka, Bakoko, Lumumba, Namboka, Yanita, Babé, il faut pour moto. Merci encore une fois, la maman, Koim Pumba, la France. Merci, na papa Désiré Boto, na maman Elisabeth, Namboka, et papa Langage 3, na Australie. Merci, na Désiré en Autriche. Bino, tout ndege mozala, ba maman, to sangala, to bengana. L'air est grave. Congo et Kokendete. Mais nazo ebisa bato e bazoyo kangala litoyo na mbeli. Totele. To bunda. To tikela kabila tant jour te. Dengo livre o seka boye. Ingeta mama Pierrette. Ingeta mama Clémence Tinanga. Ingeta ba peuple ko. Merci Najuka aime le number 1 au sein de la presse congolaise. On a mis de tous les temps Dieu nous reçoit. Ezali Kamou ya Congo. Il y a bien individualité. Interprété. Loba, je m'en fous. Je travaille pour ma nation. Je suis venu afin que la République démocratique du Congo ait la vie en abondance. Je vis parce que mon Dieu est là. Papa Michael Ingeta.